Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boe malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpeto leki mbala moko na maetokolobela na tosolo la politique na biso ya lelo. Tozo kende na kolobela kobima ya gouvernement souminwa na République démocratique du Congo. Anto, nazo kende na komanyolela bino sorti ya gouvernement souminwa. Enfin, lelo na mokolo ya mercredi 29 mai 2024, nangonga ya 1h50 du matin, ezalaki nde publication ya gouvernement ya République démocratique du Congo na kombo ya gouvernement souminwa. Souminwa oyo azali premier ministre to chef du gouvernement. Mpamba te. Esengeli boyeba ete esali sikoyo 6 mois depuis Tata Mokonzi ya Ekolo to président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment na stade de martyrs. Le long de porte-parole na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kombo ya Mama Tina Salama abandaki kotanga ordonnance oyo enome to azalaki ko publier gouvernement souminwa. Na kati ya bato oyo ye atangi tomoni gouvernement changement ezali. Tomoni ba misusu bakoti na gouvernement to ba ministre ya sika. Tomoni ba misusu ba permite bango, c'est-à-dire balongoli bango awa bache bango kuna. Tomoni ba misusu balongwe, c'est-à-dire pona bango bazali susu ba ministre te. Mais soki totali gouvernement oyo uti kobima gouvernement ya Sama Lukonde de ezalaki composé na 57 ministres to ezalaki composé na 57 membres ya gouvernement Sama de. Mais gouvernement oyo euti kobima ya Madame Judith Suminwa Tuluka ezali composé na 54 ministres nto ezali composé na 54 membres ya gouvernement. Oyo ezali premier gouvernement, il y a deuxième mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lokola Tata Mokonzi ya Ekolo, il y a République démocratique du Congo. Gouvernement oyo ezali mpe ekozala dirigé epa ya mama nto epa ya mwasi na kombo ya Mama Judith Tuluka Suminwa. Nazo kende siko na lombangu na kotangela bino banani babimi ba ministre pe banani babimi ba vice ministre na gouvernement oyo. Oyo nde kombo ya bato oyo ba composé gouvernement souminwa 1 VPM 1 tozali na Jacquemaine Chabani oyo wa remplacer Peter Kazadi bango tu ba membre ya IDPS. 2 tozali na transport Jean-Pierre Mbemba Bombo yende azui transport awuti na défense azui transport. 3 défense tozali na Guy Mwadjamvita yende azali sikoyo ministre ya défense ya République démocratique du Congo. 4 économie tozali na Daniel Mukoko. 5 fonction publique tozali na Liaou. 6 plat tozali na Guilain Nyembo oyo nde ba kombo ya ba VPM vice premier ministre. Kombo ya ba ministre d'État 1 agriculture tozali na Crécoire Mouchehali. 2 affaires étrangères tozali na Thérèse Kanyiwamba. 3 éducation nationale tozali na Raïssa Malou. 4 environnement tozali na Eve Bazaïba. 5 ITPR tozali na Gisaro. 6 budget tozali na Mboji. 7 foncière tozali na Agasia. 8 développement rural tozali na Moyindo Zangi.
9 en management tozali na Guy Loando to ba ministre. 1 tozali na finance Doudou Fwamba. 2 industrie tozali na Louis Kabamba. 3 ressources hydrauliques tozali na Teddy Mwamba. 5 hydrocarbures tozali non bolimbi sanga. 4 mine tozali na Kizito Pakabomba. 5 hydrocarbures tozali na Sakombi. 6 emploi tozali na Ephraim. 7 urbanisme tozali na Crispin Bandou. 8 droit humain tozali na Chantal. 9 santé tozali na Samuel Roger. 10 enseignement supérieur tozali na Safi Sombo. 11 recherche scientifique tozali na Gilbert Kabanda. 12 poste télécom et numérique tozali na Kibasa. 13 portefeuille tozali na Jean-Lucien Mboussa. 14 affaires sociales tozali na Nathalie Munanza. 15 commerce extérieur tozali na Julien Paluku. 16 intégration régionale tozali na Didier Masenga. 17 communication tozali na Patrick Mouyaya oazali confrère na biso ba journaliste to se retrouver to azo mérité kozala wana azape na soutien na biso surtout ba journaliste national pe international. 18 formation professionnelle tozali na Marc Ekila. 19 jar tozali na Léonie Kandolo. 20 pêche élevage tozali na Jean-Pierre Chimanga. 21 culture tozali na Yolanda Ebende. Yolanda Ebende. 22 tourisme tozali na Didier Lisanga. 23 sport tozali na Didier Boudjimbu. 24 jeunesse tozali na Noëlla Ayenagato. Ministre délégué 1 affaires étrangères tozali na Destine Kazadi. 2 urbanisme tozali na Didier Tengetelito. 3 environnement tozali na Stéphanie Mbombo. 4 affaires sociales tozali na Irène Esambo. Vice-ministre 1 intérieur tozali na Eugénie Chela. 2 affaires étrangères tozali na Gracia. 3 justice tozali na Samuel Mbemba Kabuya. 4 budget tozali na Élysée Bokwa Mwana. 6 défense tozali na Sami Auto. 7 éducation tozali na Jean-Pierre Keza Mundro. 8 mine tozali na Godard Montemona. 9 hydrocarbures tozali na Wivine Moleka. 10 affaires coutumières tozali na Mwami Ndenze. Kasi batata ba mama bandeko bolingo na liste oyo tomoni ezangi ministère moko. Ministère ya justice. Mais tozali informé selon ba câble na biso pe ba source na biso ete ezali mwana mboka Constant Mutamba nde azali ministre ya justice mais auti na côté ya opposition et kamwisi bato tomoni bato opposition mususu bakamwe balobi non ye azalaki anja ya union sacrée na kati ya opposition. Est-ce que ezali solo? Nazo kene na ko meka ko manyolela bino yango batata ba mama bandeko wa bolingo. Donc oyo nde ba kombo ya 54 ministres oyo ba composé gouvernement Souminwa 1 oyo ezali premier gouvernement ya deuxième mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président de la République démocratique du Congo. Batata ba mama bandeko wa bolingo
ndenge na uti koyebisa bino na ebandeli tomoni changement esalemi tomoni ba ministre asika bakoti tomoni ba ministre mususu ba permite bango to balongoli bango awa batie bango kote kuna tomoni ba ministre mususu balongoli bango bakei lokola ministre Peter Kazadi lokola ministre Kazadi oyo ya finance o azalaki na makambo ba lampadaire na banini tomoni ba ministre bakei ndambu bakei tomoni pe asika bakoti mais motuna biso lokola media motuna ngai lokola journaliste na part ya peuple na kombo ya peuple mpamba te biso tozali voice of voiceless tozali voix de sans voix tozali ko représenter population congolaise tozali mongongo Congo peuple congolais to population congolaise peuple congolais azali komituna elongo nanga moko Patrick Chimanga tata ya mayangani est-ce que proposition ya gouvernement oyo gouvernement Sumino atako ebimi na retard 6 mois après est-ce que ekokiko relever ba défi oyo biso peuple congolais tozali ko faire face motuna munene yango wana ezali te esengo ya bakombo ezali te po banome basi ebele to mibali ebele mais motuna o ezali très important ezali ya koeba est-ce que gouvernement oyo ekozala capable ya korelever ba défi oyo peuple congolais azali ko faire face ba défi eza ebele nauti ko mentionner ngo na ibandeli ete na sima ya biso lokola pays kokende na élection ya le 20 décembre 2023 oyo ebimisaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président de la République élu pour na deuxième mandat et puis ebimisaki union sacrée lokola majorité na ba élection yango tomonaki mwana mboka ko prêter serment et depuis wana ko nommé premier ministre mais 6 mois eleki est-ce que pour na nommer premier ministre pour gouvernement ebima il faut 6 mois ezala ndenge wana pays ezala sans direction pays ezala kaka ndenge wana au moment oyo tozali ko faire face na guerre na est bandeko na biso bazali ko kufa bazali déplacer ndenge na zolo bana bino boy au moment oyo nzala ezali il fallait tozela 6 mois toyoki tata mokonzi ya ekolo elongo na bato misusu koloba ete constitution ya République démocratique du Congo yango nde esali ke retard ezala est-ce que ezali solo to ezali lukuta tokozongela ngo mokolo mosusu mais lelo nazali mpona koexplike bino kobima ya gouvernement ndenge na uti ko tangela bino bakombo na bango nyonso motuna ya monene ezali est-ce que bakozala capable ya ko relever défi oyo peuple congolais azali ko faire face tomoni gouvernement ya ba warrior gouvernement ya Sama Lukonde 2 tobanda na gouvernement Sama Lukonde 1 tomoni ba ministre ko kende ko sombela biso ba mpiodi na Namibie na mboka monene République démocratique du Congo oye tondi na ba mai minene lokola fleuve Congo balak tozana ba mai ozana ba mbisi ya ndenge na ndenge esengeli ba ministre ba kende ko sombela biso mpiodi na Namibie ezalaki soni pona biso mboka monene bongo mais mpiodi yango eske yaki tomoni ba ministre okende ko sombela biso masango na Zambie na gouvernement Sama Lukonde 2 est-ce que mboka munene lokola République démocratique du Congo tozangi politique ya kocha en place oyo ekosala ete tolonaka biso moko tomileisaka biso moko tozali na ba terre rable ebele oyo ezali non exploité mais ozanga direction to na ebite leadership oyo ekoki kocha makambo en place kopesa direction poete congolais abanda kolona yemoko abanda komileisa yemoko toleisa pe ba pays ya libanda to ba pays ya nzinga na biso mais masango ango eske yaki tomonaki yango te
ti bakei mais sengeli tobetela bango pe maboko mpamba te tango kotala mabe tala pe malamu na se ya gouvernement Sama Lukonde NAD tomoni gratuité et enseignement. Oui, gratuité et enseignement ezali eloko moko ezali mutu ya makasi pona mboka na biso. Tozali kolela mikolo nyonso ete bakuluna bazali. Kuluna azali influencé na ba makambo ebele. Kozanga kotanga ezali pe moko na yango, to base na yango. Mpamba te, soki mwana keina classe to na bisika ya kotanga batangisi ndenge bavandaka na société bavandangisi ndebo moto ezalaka bacheye mayele na mutu na base nazali kobeta sete na école primaire maternelle primaire soki mwana oyo azali bien orienté lobi azali na chance ya kozala citizen ya malamu to citoyen ya malamu na kati ya mboka akozala na botosi ya mibeko mpamba te ye bateya ye depuis bomwana to na école primaire na maternelle mais soki mwana atangi te école primaire atangi te école maternelle akoli na ye kaka bongo kibudi azali na chance ya kozala kuluna kokata ba mama kokata ba papa kokata ba chenette kozokisa batu kosala makambo oyo mutu aza civilisé akoki kosala te. Alors côté wana gratuité ya enseignement tobeteli gouvernement Sama Lukonde maboko mais basali ebele te basali muke mais lelo tozolobela bango te parce que bazana le passé tozongeli na gouvernement souminwa est-ce que bako relever défi oyo peuple congolais azali ko faire face défi majeur ya liboso oyo tozali ko faire face lokola peuple congolais lokola Congo ezali guerre na est to agression na part ya Rwanda na ba terroriste na ya M23 contre République démocratique du Congo mais précisément contre population congolaise ya est presque 30 ans ngoyo oyo bandeko na biso surtout ya est bazali ko kufa butu na moi presque 30 ans ngoyo oyo ba mama na biso basi na biso bana na biso ya basi bandeko na biso ya basi bazali violer butu moi na est ya République démocratique du Congo. Communauté internationale bouche bée na indifférence ezali makasi au moment où bandeko na biso mususu bazo kima bandaku na bango bazo violer bango bazo kufa na nzela lokola banzinzi bakongolais mususu bazali kobina bakongolais misusu bazali koyiba bakongolais misusu bazali kosala n'importe quoi. Donc lelo batata ba mama bandeko bolingo na yaki na lombangu pona ko manyolela bino sorti ya gouvernement souminwa et puis tokozonga mbala sima pona komeka komanyola la ngo vraiment bien kokota kati ya ministre moko na moko komeka kotala ba capacité na bango kotala ba o ba changer côté ba outil est-ce que basalaki malamu pona nini ba changer bango pona nini fallait pas balongola bango tokozonga ngona mbala sima mais pona lelo nga na bino to suki awa bozala malamu bisika bozali ezala na bandaku na bino to bisika musala totondi bino longonya pona fidélité na bino na kati ya mayangani na politique TV tokosenga na bino bo s'abonner na kati ya chaîne na biso mpamba te soki bo s'abonner e kozala signe ya ko encourager biso tozali bana misala na bino mpenga na bino tomona nimbala sima tika ete nzakomba abatela bino abatela mabota na bino misala na bino makambo na bino nyonso tu asala pe ebongo asala pe ndenge moko na epa na nga moko pe équipe nanga mobimba ya mayangani na politique TV. Nazali Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga mpe tomona nimbala sima. Merci beaucoup mpe goodbye.